Shalom, 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 bana na nzambe, shalom, shalom, mabota nyonso, bisika nyonso tovandi, nzambe apambola yo, apambola libota na yo, yo muto bongami pona koyamba biso na pokwa na lelo. Ezali le temps de la grâce, tango kitoko oyo nzambe akorda yo na ngai, pona biso ba mama, na mokolo ya lelo po ete tolobela makambo nini oyo ezoleka kati na bomoi na biso, na bandako na biso, na bavi na biso. Tika nzambe apambola yo mutu obongami na pokwa na lelo. Na tango oyo benga bandeko mosusu yebisa bango le temps de la grâce ebandi, tobongama toyoka nini oyo nzambe abongeseli biso na pokwa na lelo. Avant ya kobanda programme na biso tozobondela na kombo na Yesu Christ. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois, merci l'alpha et l'oméga, l'unique et le véritable Dieu. Zambe na nguya pe na bikamwa na tango nazo pambola yo po na grâce pe faveur osili ko accordé biso. Tozotika moment oyo Seigneur ya émission kati na maboko na yo. Zambe na nguya tika ete olobela biso na kombo na Yesu Christ. Natiki mabota nyonso Seigneur kati na maboko na yo. Bandako na biso ba pareil toza ko utiliser ezala couvert par le sang précieux de Jésus. Oyo nyonso ezali programme ya yo te nzambe to bloquer yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Préparez mitema na biso Seigneur ya ko recevoir message nyonso yo pesi biso na pokwa oyo. Merci mon Dieu mon roi. Merci le Seigneur des Seigneurs. Amen. Mama ndeko mwasi ndeko nyonso oyo azali na biso na tango oyo ezali Mama Grace Ngambu à partir ya Londres na émission na biso le temps de la grâce. Benga moninga yebisa ekota na 3www.planetebere.com tango na biso ekoki toyoka nini oyo nzambe abongiseli biso na pokwa na lelo. Na kosenga bolimbisi moke mpona voix na ngai eza kodéranger mpe kasi edéranger yo te mpona korecevoir oyo nzambe abongiseli yo. Lelo na pokwa na lelo toza na teme na biso oyo ya kitoko nzambe apesi biso. Tokomona na tango oyo teme na biso ezali toza koyekola quelques portes d'entrée que le diable utilise. Quelques portes d'entrée oyo monguna a utilizaka na bafi na biso pona ko détruire biso, pona koya kokota, pona koya koyiba, kobotola nyonso ya malamu oyo nzambe atia kati na bomoi na biso. Tokoyekola ba porte d'entrée nini oyo ezalaka ya kofungwama, oyo biso moko tofungolaka po ete monguna akotela biso, abebisa bana, abebisa mibali, abebisa basante, abotola oyo nyonso ya malamu kati na bafi na biso. Yango wana avant ya biso nanu ya kodevelope wana tolingi toyeba nanu porte ezali nini. Porte ezali esika oyo ezopesa accès libre mpona motu akota to pe abima to pe eloko nyonso ekoki kokota to pe kobima. Ba porte d'entrée ezali ba ouverture oyo biso tofungolaka na bavi na biso, ba occasion oyo biso moko topesaka po ete monguna akota kati na bandako na biso. Yango na lelo nzambe asali biso grâce ete biso ba mama, bayaya ya basi, bandeko mibali, esika nyonso tozali, bana na biso, esika tozali toyekola quelques portes d'entrée oyo po toyeba ndenge nini ya kokanga yango na bavi na biso tozala malamu na bandako na biso. Porte ya liboso ezali nanu ba langage na biso. Porte ya liboso ezali maloba na biso. Porte oyo epesaka monguna accès libre akota na ndako na yo, akota na vi na yo. Porte ya liboso ezali maloba na yo. Tangu yo oza koloba oyebi teke na maloba na yo okoki kofungola nzela po diable akota na ndako. Diable a touché bana, a touché santé na yo. Na maloba na yo oza na pouvoir ya bomoi pe na kufa. Parce que Bible ezoloba na biso na langue na biso toza na pouvoir ya vie pe na ya kufa. Na maloba na biso toza na pouvoir ya kokotisa malamu, ya kokotisa pe kufa kati na bandako na biso, kati na bavi na biso. Surtout mpona biso ba mama, maloba na biso
epesaka diable accès surtout ntango tozalaka na bana na biso. Okoyoka balangage na biso soki toza na kanda ntango toza koloba tobosanaka ete diable aza tout autour na biso, diable aza korode azoluka accès nini oyo ya kokota. Okomona mama na maloba na yo ozogangela mwana ozomodiri ye deja na maloba na yo, diable akoki kozwa accès. Okweya ata kokweya likambo ekomela ta yo, okomona mokolo mosusu yo yokaka te mokolo ezali na maloba wana. Ntango yo ozoloba diable asepeli alobi merci lokola yo moko ofungolinga nzela, mokolo mosusu nga mpe na kokota na sante ya mwana na yo, mokolo mosusu mpe nga mpe na komonisa ye makambo ya mabe, mokolo mosusu nga mpe na kokweyisa ye akobuka na kobeba. Maloba nyonso wana eza kosala baimpact, ezokota eza baporte oyo tozofungola na bavi na biso. Maloba na biso surtout na bapapa okomona oza na kanda maloba mingi oyo biso bamama topronosaka. Okomona ye mosusu olakeli mobali no mabe sans le savoir, asali likambo moko oboyi kopardone na maloba na yo na kodisikte wana olance parole moko, parole wana ekoki kodétruire vie ya ndeko na yo, ekoki kodétruire vie ya mobali na yo. Na se ya kanda azobima yo olakeli ye mabe, esika ozokende wana mutuka wana ekufa ata kokufa. Na nzela na ye akei azwi accident, na nzela na ye akei mutuka eke kobeba baokanga nani ndoki, eza yo opesi diable accès na maloba na yo oyo oyebaki koprononce. Maloba mosusu toza nango eza maloba ya lokuta, mensonge. Surtout biso tozobeta sete na bamama, lokuta ekomi makasi ndenge bato ya mboka na biso balobaka ekoma laisser passer. Lokuta na makambo nyonso tokomi kokosa koleka, tozokosa meme nzambe, ozokosa basali ya nzambe, ozokosa bana, ozokosa mobali, ozokosa identité na yo. Makambo wana yo ozokende kokosa mpona vi na yo moko, un jour ekoki kolanda yo, ekoki kolata yo, puisque ntango nyonso yo ozokosa lokuta wana ya makambo nyonso yo ozoloba wana eza porte d'entrée mobimba oyo esalamaka ezofongola ete diable akota na bavi na biso. Likambo mosusu ezali likambo ya kotonga. Ntango ozwi likambo ya moninga omemi epai ya oyo, ozwi ya oyo omemi epai ya oyo, eza porte ya kufa ozofongola mpe na vi na yo. Okoki mpe na kolobaloba na yo kolivre bana na yo moko, na kolobaloba na yo okoki kolivre mobali na yo. Oza na kati ya ndako ya libala ozwi telefone obengi baparent opesi rapport nyonso ya makambo ezoleka na vi na bino na ndako na bino, baoyo bazozwa message wana peut-être bakozwa yango na lolenge yo olobeli yango te, me ntango yo moko oza kolivre message wana moto ya motema mabe mpe akoki kozwa yango atravaye yango monguna akoti mpe asali bino mabe. Okoki kozwa likambo ya moto mosusu moninga abeteli yo likambo na ye yo ozwi obandi kotambola na yango, oza kolivre vie ya moninga, ozofongola porte oyo ezosala ete diable akota aya kodétruire ndako wana. Escroquerie eleki koleka na bavi na biso. Moninga azoteka peut-être eloko na ye, yo moni oye ozwi ti ozozwa na yo wana oyebi ke okofuta te, me ozwi yango na nko okende yango ntango bakosenga yo obandi kokosa, obandi koescroquer bato, ozwi mbongo na gauche okende yango na droite. Escroquerie ezofongola baporte d'entrée oyo diable azoutilize yo ke kozwa eloko ya mutu. Peut-être mutu wana asalelaka business na ye na mosala na ye, mbongo na ye source na yango esika euta yo oyebi te, okei oke koescroquer mutu ya ndenge wana ozwi bambongo na ye. Mingi lelo tozosouffrir na kati ya bamboka oyo esika oyo tolobi etele esika oyo nzambe abongisaki lipamboli, tobundani tokoma na mboka mundele tokomi awa obandi kosouffrir. Peut-être esika yo outaki oescroka baninga, oteka lupango ya bato, oyiba biloko ya bato, ntango oyo ya kokoma awa biloko wana nyonso ekoki kolanda yo. Manque ya discrétion mama, likambo na yo ata elekeli yo ndenge nini
yeba ndenge nini ya kopeze yango, yeba ndenge nini ya kogarde yango. Soki obandi koyebisa baprojet na yo epai ya mutu nyonso, eza malamu oyebisa mutu resultat ke nasalaki boye tala sikoyo resultat nango yango, ke projet na yo yo moko obandi kolivre yango, oza na discrétion te. Likambo nyonso oza koexpose, oza kobimisa, eza porte mobimba yo ozofongola, ozoloba sans contrôle, ozoloba na n'importe qui, ozotala te oyo aza nani. Bandeko mosusu meme na kati ya bis abandi lisolo, na re ya bis abandi lisolo, na kati ya magasin abandi lisolo, na église obandi lisolo. Nyonso oyo ozobimisa wana okoki kofongola baporte na vie na yo, monguna akoki koprofite akoti mpona kodétruire. Tozomona baka oyo eza ebele, bandeko ebele bazalaka malamu na bavi na bango, na bandaku na bango. Eza na ndeko moko na kotanga kombo te na mboka te. Ndeko wana azalaki malamu na ndaku na ye na mobali na ye. Mobali na bandaki kobenir ye penza, soki abimi akosombela ye biloko nyonso, bakado babiloko nyonso malamu. Me ndeko wana azangaki discrétion. Ye esika nyonso ye akokende ifo abeta histoire wana. Akende kosala suki na salon ifo abeta lisolo, akende kovisite moninga ifo abeta lisolo, azala na telefone ifo abeta lisolo, na famille na quartier bato nyonso ye ayebisaka makambo nyonso o mobali nasalaka. Mobali na ye aza gentil, mobali na ye akabelaka ye mbongo, mobali na ye ayelaka ye bakado, mobali na ye asalaka boye. Tangu nyonso makambo nyonso alingi asombela ye lupangu, mobali na ye abongiseli ye baprojet ya malamu, alingi afongolela ye magasin. Mobali nyonso ye abimisaka makambo nyonso ya malamu o mobali na ye abongiselaka ye. Or ke baninga oyo ye abetelaka lisolo basepelaka nango te. Bango na ndako bazosouffrir, bazwaka kado te, basepelisaka bango te, basombela bango lupangu te, bazalaka malamu te. Me ye esika nyonso ye akendaka, akende na salon, na famille, akende na matanga azala wapi, soki batushe kaka likambo ya mibali ye abandi yanga ye apesaka, asalaka boye. Nyonso wana sans discrétion. Un jour baninga bayokani balobi lokola mobali na ye wana aza gentil, akabaka penza aza bien, toko prepare moko na groupe na biso, il faut pe akota na ndaku wana akende kolinga mobali na ye po biso pe to banda koprofite tozwa bomengo wana. Bien aimé bandeko wana bakendai meme kosala kisi, babotolaki ndeko libala na ye mpona nini bango bakota bazwa oyo nyonso ye alobelaka bango. Bango mpe bavivre esengo wana, bazwaka bakado wana, basepela bango mpe bafamille na bango ebanda kosepela, paske ye abandaki koloba nyonso na oyo mobali aosalela mama na bango, ye akoyebisa baninga asombelaki mama na biso boye, asalaki boye. Discrétion ezalaki te ti basalelaki ye kisi, baye babotoli ye mobali wana, bakoseli ye makambo. Kaka baninga oyo ya bandaki kokende kobetela masolo, babotoli ye place, bazwi moko na bango akoti na esika wana. Mama oyo akomaki libanda na bana mibale abandi kolela, azongi epa na bango. Mama na yebisi ye, mwana ngai ntango nyonso na bandaki koyebisa yo, ifo yebaka ndenge nini ya kokontrole monoko na yo, kobeta lisolo, expose vi na yo. Tala sikoyo maloba nyonso yo bandaki kolakisa bango, bango mpe baye babotoli yo. Ndeko ezalaki pasi po ete omona ndeko azalaki na vie ya malamu, abandi kosouffrir, abandi kolela na bana mibale na kisi oyo basalelaki mobali. Mobali azolinga lisusu meme pa bana, mobali aboyi ye, aboyi bana. Na pasi wana azongi epa na bango, mwana moko ake kobela, aluki mbongo na ndenge nyonso, mbongo azwaki te, ti mwana moko ayaki kokufa ye. Mpona nini? Azangaki discrétion, aexpose vi na ye, aexpose vi ya mobali na ye, aexpose vi ya bana na ye, ake koperdre meme mwana na ye ya liboso ya mobali. Mwana akufi mpona nini? Papa aboyi bango, alingi kotala mwana te, alingi kotala meme pa mama, mwana na ye wana akufaki. Yango wana bamama tosala attention na maloba na biso, tozalaka discrète
makambo nyonso eza ya kobimisa te, mutu nyonso aza mutu ya koexpose vi na yo te, ozobeta lisolo ya ndako na yo lokola neti ozotanga yango na journal, obimisi makambo nyonso. Eza na makambo oyo okoki komela yango yo moko ekoboma yo te. Oke nango na prière, obondeli Nzambe akopia yo solution. Tala ba trouble ndenge ezokota na foyer. Diable aprofitaki na comportement wana sans discrétion, akoti na ndako wana, abomi mwana wana, apanzi libala wana, et puis vie ya papa wana tellement amesalaki na bana na ye, amesalaki na mwasi na ye, tango mosusu makanisi ebandi kozonga, akomomona comportement ya baoyo bakoti bayelaki bakado, bayelaki biloko, bayelaki mbongo. Sikoyo tango akomi kopesa po eza caractère na ye apesaka. Tango azopesa nyonso ndenge wana, batu wana babandi ko exagérer maintenant, kosala bakisi oyo elingaki même eboma ye moko. Jusqu'à ce que mwasi na ye ayaki kokutana na mutu ya malamu oyo alakisaki ye na nzela ya Nzambe, abandi kobondela na nzela ya prière na ye, Nzambe asali grâce, bakisi wana na ndako ebebaki mwasi wana ya ndako, ye moko abimisi secret. Prière ezosalama esika mosusu. Mama wana oyo azalaki na discrétion te, tango abandi kobondela azwi mayele, akomi kobondela pona bana na ye, pona mobali na ye, akomi otala sikoyo vi na ye, esika wana Nzambe a intervenir, ayaki osala ete mwasi oyo azalaki wana, ye moko akomi lokola trouble, abimisi secret, bakisi nyonso ebebi, mobali mayele zongi, aye kozongela ye me basi ba perdre mwana bango ya liboso. Pona nini mama na ndako azalaki discrète te. Yango wana ba mama tosala attention mingi na maloba na biso, na ba comportement na biso oyo ekoki kosala ete diable akota a détruire bandako na biso. Occasion mosusu, porte mosusu oyo tofongolaka na bavi na biso ezali na moment oyo ya baceremonie. Baceremonie oyo elekaka na bafamille, baceremonie oyo elekaka surtout na moment ya mariage. Tozolobela bamama, tozolobela bandeko nyonso, ezala bapapa, ezala banani, na tango ya baceremonie ya mariage, makambo ebele oyo diable aprofitaka po akota aya kodétruire, ekoki kosalama mbala moko te, mais après nde tomonaka baconséquence na yango. Porte ya liboso ekoki kozala na tango ya dot ya mbongo, tango oza koprepare mariage na yo, soki yo célibataire ozo bandi kobongama, peut-être pe bovandaki déjà avant lobi ete to bando bongama, tokende komona ba parents. Tango bandi kobongama, okangisa mbongo wana oyo yo ozokangisa, zala sûr ete eza mbongo ya mutoki na yo moko. Zala sûr ete eza mbongo na bino moko, peut-être bozobomba yango malembe po bokende ko présenter epai ya ba parents. Wana surtout toza ko s'adresser mingi na ba papa. Po bandeko ebele okomona na tango ya mariage, azo préparer mariage, abandi ko consulter ba yaya, abandi ko consulter ba camarade, abandi ko consulter ba noko, abandi ko talisa bango. Oui, okoki ko informer bango ke yo ozobala, mais ezali te ke po basunga yo na ba poche na bango. Parce que tango yo oza kolela epai na bango, nga nalingi na bala, bosangisila nga mbongo, bosunga ngai. Donc bango nyonso ba contribuer na mbongo wana, eza porte mobimba oyo ofongoli pona ndako na yo, pona vie na yo, pona mariage na yo. Parce que mutu na mutu atie mbongo na ye, ozokende susu kobala yo moko te, mais ozobala na maboko ya batu nyonso ekoti na cérémonie wana, ekoti na mbongo wana, mbongo ya dot. Tosalaka vraiment attention na yango, toyebi nini oyo tozoloba, parce que mingi na biso tokweyaki na piège wana ya diable sans que oyeba biloko ya mabe ekotaki. Tango bazokende kobala mbongo ya bato wana ekoti, mutu wana aza na pouvoir pe un jour aloba maloba moko ekoki pe ko attraper, ekoki pe kokota. Pourquoi? Po akotisaki mbongo na ye.
okomona jeune garçon peut-être ozana yaya na yo azana mbongo ebele, ozana papa na bino azana mbongo ebele, ozana makasi na yo pe ya koluka mbongo na yo po obala, mais olingi mbongo eute pa ya papa, eute pa ya yaya, eute pa ya noko po yo kende ko présenter nango na dot. Eza porte d'entrée mobimba oyo yo ozofungola. Mutu wana oyo contribuer na libala na yo apesi yo mbongo bakoki ko aider yo na makambo mosusu, ba aider yo peut-être ba osomba biloko ya feti po batu balia, mais mbongo ya dot oyo batiaka na enveloppe pona kopesa na belle famille, bandeko na ngai to permetaka te ke mbongo wana eutaka partout ekota na kati enveloppe wana. Linga ezala mbongo ya mutoki na yo moko oyo ezokota na enveloppe po kende ko présenter na famille wana, afin que vie na yo ezala sécurisé, diable aza na sete ya kokota po tangu mutu wana a contribuer eza lokola yepe abali mwasi wana. Yango tozomona ka ba situation ya ba mari de nuit, ya ba femme de nuit, makambo ebele bele. Pourquoi? Biloko wana e contribuaka yepe a contribuer. Bambongo mususu ezali mbongo oyo ya mabe, ete ozosala musala moko ya mabe, mbongo ya makila, mbongo oyo escroquer nango bato, okangisi mbongo wana olobi bon lokwa naza na mbongo na ngai ebele na banke, mbongo oyo ya mabe. Donc soki na bi mbongo ya mabe, mutu na mutu ayebi peut-être mbongo escroquer, oyibi o monte mutu moko ku bambongo ya bashek, bambongo ya likelemba, bambongo moko oyo ewuti na basource moko yo moko ozoyeba ke eza mbongo ya salaire na nga te, eza mbongo te ya business na ngai moko, me mbongo moko ewuti na bisika moko ya malamu te. Yo kangisi mbongo wana oprofite olobi ete lokola na lieli kelemba na ke kobala na mbongo oyo, eza très dangereux, eza ba porte d'entrée. Mbongo oyo escroquer nango mutu, mbongo oyo ya biloko mabe eza malamu te, ou bien o défi mbongo ya mutu. Pesa ngai belle famille azo déranger nga, défi sanga na mbongo na yo nakende kosala tangu na koya na kozongisa mbongo wana yo ke kodefa. Soki aza mutu ya mabe loboko na ye pe ekoti, eza porte mobimba ofungoli na vie na yo. En tout cas tokeba mama zala penza mayele banda kotala yebisa papa soki mbongo oyo ezokende ewuti wapi, soki eza ya mabe ko permettre te ezali porte d'entrée, soki pe ese esalamaki recours ezaka epai na Yesu oyo akoki kosunga biso po ete tolongwa na biloko wana. Likambo mosusu, porte d'entrée mosusu na côté oyo ya mariage tozolobela ezali likambo ya jour ya dot, cérémonie oyo esalamaka jour ya dot. Soki tomoni ba cérémonie surtout biso ba africain, biso ba congolaise, soki tomoni na mukolo oyo ya jour ya dot, makambo nini oyo elekaka na cérémonie wana, peut-être na tango ya loyenge na miziki banini to contrôlaka vraiment te, ozotala te, or que diable aprofitaka na mwa wa makamuke, na mwa wa malobe bimaka wana, na mwa ba acte esalamaka wana, tozomona ngo ba aventure, or que ezalaka ba porte tozofongola. Eloko ya liboso tokoki koloba tango ezalaka jour ya dot, ba acte wana oyo ezalaka peut-être mama bozali awa na yo na papa oza awa, olobi bon baokende kopesa mbongo na Afrique, tango bazokende kopesa mbongo yo oza te, papa aza te. Ale kote ya papa bazwi ndeko ya mobali, kote ya mama bazwi pe ndeko ya mwasi, bavandisi bango na kiti balobi bon bazo représenter ba oyo babalani baza sur place te, ndeko ya mwasi avandi, ndeko ya mobali avandi. Bien aimé, nani sikoyo ya bali? Ezali ba wana mibale ou bien ezali bino batu boza musika? Ko permetaka te biloko wana, ezali porte d'entrée mobimba oyo yo ofongoli. O livre libala na yo, yo pesi mbongo me batu mususu nde babali, puisque bango nde bakozo binela na moma wana, bango nde oyo bazo honore na moma wana, donc bango nde bavandi, yo otikali libanda.
ndeko na ngai esika yo ozali nayebi ete ekoki kozala choc mpo na yo mais ezali makambo oyo nzambe azorevele biso mpo toyeba baporte nini oyo tofongola na vie na biso diable aprofitaka mpona koya kodétruire bandako mpona koya kodétruire avenir ezali vraiment malamu te ya kopermettre biloko ya ndenge wana esalama ekoki mpe kosalama otindi mbongo basali mpe feti sanke mutu avanda na kiti wana basali feti normal baparent barecevoir mbongo baparent ya mobali bazwi mbongo baye kopresente mbongo na famille balobi ete mbongo ya libala yango toye kotika liste bosengaki yango toye kotika jour ya feti baluwe sali bango nyonso baye bafete wana eza normal bazofete baza kohonore bana na bango esika bazali bahonore baparent eza malamu mais cérémonie wana ya kovandisa bato wana kosepela na yango te ou bien yo nde mutu bake kotia ovanda place wana spirituellement yo osi obali emso oza no jeune fille baye kovandisa yo ndenge wana yo nde basi babalisi sikoyo mpo ozwa sikoyo ya yo moko yo nde basi babalisaki so sikoyo mutu babalisaki yo na ye azali na mutu ya misala mabe donc okomi na mari de nuit soki mpe mutu ya mabe mpe azalaki tout autour ntango bozoprononce baparole wana ye akangi yango yo sikoyo mpo bala ekomi problème okoki mpe kobala na yo na physique mais na spirituel okomomonaka bamari de nuit bafemme de nuit ozoyeba te bauti wapi ngai natambusi vi na nga malamu mais lelo nakomovivre babiloko ya boye euti wapi porte wana yo ofongolaki okendaki kovanda na libala ya ndeko na yo okomaki marie sans le savoir yango wana totika tosala attention na babiloko wana ya baceremonie wana totalaka vraiment makambo nini elekaka et puis soki otali na moment oyo peut-être koki mpe kozala sur place mobali mpe aza sur place ntango ekomaka balobi mwasi abima aya na moment wana tozala attentif totalaka baceremonie nini elekaka wana okoyoka famille ya mwasi eprononce parole balobi ete mwana na biso aza na village azali awa te il faut tokende kozwa ye il faut tofuta tike bopesa biso mbongo tozonga na village tokende kozwa ye mpo aya awa bakosenga mbongo avion mbongo ya taxi mbongo ya boye bapesi bango mbongo maloba eza kobima yo oza sur place oza wana me bango baprononce balobi azali awa te aza na village il faut opesa mbongo mpo bakende kozwa ye epuis ntango bakoya baye sikoyo mbongo wana bango bazwi yo basi badeklare yo oza na village na physiquement oza wana na spirituellement ozongi village sikoyo ntango bazodeklare okomona ntango mwasi abimaka soki otali na baceremonie mosusu bakoki kobanda bakamati leki ya mwasi babimisi liboso ye oyo balobaki aza na village atikali babimisi leki ya mwasi abimi ntango akoya batuni mobali eza ye o te eza ye te pesa mbongo tozonga akangami na mbuteyage pesa mbongo tokende kozwa likambo boye esalami maloba wana baza koloba yo baretarde yo babimisi leki na yo sikoyo leki oyo abimi wana spirituellement ye nde abimi liboso yo yaya ozongi nsima yo mukolo libala ozongi na village bakoki kobimisa na esprit ya koko moko akoti na ndaku na yo yo ozongi yango wana bandeko tosalaka attention na baceremonie mosusu toyebi ete eza bapratique oyo tosalaka oyo tokola nango tokoma komona yango normal mais diable aprofitaka na mwa baerreur ya mike ntango yo ozoloba biloko wana monguna mpe aprofite ntango bazoloba okangami na bambuteyage osali boye okoya kokota sikoyo na ndako ya libala obandi komona babarage obandi komona bablocage mpo obota ekomi likambo mpo osomba ndako ekomi likambo mpo osepela ekomi likambo mpo mobali aya ekomi likambo mpo voyage ekomi likambo parceke basi badeklaraki yango ekomi barrage mpo na yo ekomi blocage
okomi komona leki na yo akomi ko défense soki pe otalité na même na physique ekoki pe ko se manifester eza na mibali mususu o bakomi ko bima même na ba belle sœur na bango. Pourquoi? Parce que maloba esi ebimaki déjà à l'avance na ba famille mususu ba pronosaka même balobi to pesi yo ye aza matabisi na yo ndenge obali yaya obali peleki okomona pe mobali pe abandi obota na famille wana apart nde mutu oyo abali abandi kozwa pe basi bandeko mususu na kati ya famille moyen baloba lisusu eza te tokeba surtout na maloba na biso tokeba na baceremonie wana eza baporte mobimba oyo tofongolaka tozopesa diable accès azokota azodétruire bandako na biso lelo mingi bazolela baza ko se retrouver azalaki malamu na mobali tango bazalaki fiançailles tango akoti na libala mobali azolinga ko sentir yete mobali akomi komona ye mabe mobali akomi koyoka solo mobali akomi kosala boy or ke na moment wana ba déclaraki oza na village bazwi koko moko ya village baye yo balatisi yo poso mususu obandi ko souffrir ndeko na ngai to permetaka te biloko ya modèle wana soki babali yo soki ozate tika ba parents bayamba yebisa ba parents bakoya kopesa enveloppe na lingi ba cérémonie te muto avandela nga na kiti ngai moko na vandi na kiti na ngai ya libala na ngai ekozala vraiment malamu mingi ekosunga yo pona venir na yo pona venir ya bana na yo likambo lisusu oyo tokoki lisusu kotouche ezali likambo ya bima soki totali likambo ya kolata na biso ezali ba porte d'entrée mususu oyo tozofongola na bavi na biso lelo soki totali abima ya bamama chrétienne ozotala ozwi mwasi ya musulmane otelemisi awa ozwi mwasi ya chrétienne otelemisi awa otuni payen na basi oyo mibale banani nani azali oyo ya nzambe ndeko bakopointe ya musulmane bakoloba oyo nde aza mwasi oyo abangaka nzambe. Pourquoi? Abima na ye kaka ndenge ezotalisa ezolakisa kaka ke oyo alati boye mpo na religion na bango aza korespecte nzambe na bango mais biso différence eza lisusu te na oyo abala na oyo aza fiancé na oyo aza jeune fille na oyo asambelaka na oyo asambelaka te biso nyonso tozolata kaka ndenge moko différence eza te tozomona yango surtout na baplace publique bisika oyo eza ya polele bato nyonso bazalaka mama na ngai kontrole abima na yo yeba nini oyo okoki kolata ntango oza koexpose nzoto na yo ozotika nyonso ozofongola baporte ya vi na yo oza expose parce que ba parti nyonso oyo ozotika soki mutu ya mabe azoleka amoni yango akoki koposede yo na misu komona atushe yo te ndenge kaka azomona yo otiki tolo na yo nyonso libanda ba parti nyonso ya tolo ezomonana ndeko na nga okoki kokotisa ba mari de nuit na vi na yo okoki kokotisa maladi na vi na yo mutu ya mabe akoki kobwakelo maladi otiki mapeka nyonso libanda tozomona lelo omona na bafete abima nini ezobima tokoloba o fete ya bamama tala bamama wana malamu ndenge nini bakolata maputa na ye alati depani mpenza ya kitoko me tala libaya soki obendi yango kaka ekatani mbala moko ozomituna oyo mpenza eza mama ya libala mpenza eza mama oyo aye kose respecte eza nini bamama totala abima na biso banzoto na biso eza ndenge moko te na banzoto ya bapapa Nzambe asala biso ndenge mususu tango yo ozotika nzoto na yo peut-être oza na nzoto moko ya kitoko oyo mutu nyonso tango azomona yango na sa motema oyo ya alobi yo yebi te ekoki kosala mabe ekoki kofongola yo baporte mosusu ya kanda mutu mosusu asiliki na komona kaka kitoko ya poso na yo wana ya komi na motema mabe ya komona kaka nzoto na yo ndenge eza malamu ya esiliki ya koki kobwakela yo kisi mosusu mpe akoki kotala alobi ngai nde basi ya boye nalingaka oyo banzoto na bango ezalaka boye ntango azomona yo akomisi yo femme de nuit okomi na mari de nuit oyo yo oyebi te oyo yo
Obimi na ye te, mais ye a possédé yo, pourquoi abima na yo? Okomona na église. Na église, tozoloba bien église. Esika oyo tozokende kosambela, koluka elongi na Nzambe. Mais ozotala abima na kati ya église. Ozomituna naza na église ou bien naza na club. Surtout awa moi ebandi. Ba mama na ngai totala modele ni tokoki kolata na kati ya église na tempelo ya Nzambe. Soki olingi oyeba ete elamba na yo lataka eza mabe, zwa kaka elamba na yo wana oyo yo moko oyebi, oyo ekangaka yo vraiment nzoto, oyo etikaka baparti nyonso ya mabe. Bapesa yango mama paster na bino alata, akota nango na kati église. Yo mutu mukolo elamba, soki okosentir ndenge nini. Alataka pantalon wana ndenge yo latelaka yango wana vraiment atiki mutolu nyonso libanda. Yo okomona ndenge nini. Tokeba na biloko tozolata, tozoya koexpose banzoto na biso na kati église, na kati église, na temple ya Nzambe. Esika oyo tolobi gloire ya Nzambe ezokita, Nzambe akoki kofrape yo na biloko ya ndenge wana. Misu balobi Nzambe atalaka motema, atalaka nzoto te, atalaka bima te, atalaka nyonso te. Nzambe atalaka eloko nyonso, azokontrole meme na suki na yo, na linzaka na yo, na bima na yo nyonso. Nzambe azokontrole puisque nyonso eza ya ye. Azokontrole biloko nyonso yo oza nango. Nzambe atalaka motema, atalaka disposition ya motema na yo. Eza te ke azomona kaka motema akotala te na libanda soki oza ndenge nini. Nzambe akontrolaka eloko nyonso. Kende ko prêcher epai ya basi ya ndumba. Te ya mwasi ya ndumba moko. Yebisa elobi yaka na église. Yaka na église na biso. Aoyebiso alobi naza elamba kolata te. Est-ce que mwasi ya ndumba na atambolaka mutakala? Atambolaka azalaka na bilamba. Mais soki o prêcher ye, oyebisi ye yaka na église. Akoyebisa yo ke ozobenga ngai na ya nazomona elamba na kolata te. Bandumba bazo reconnaître ke biloko balataka na butu bakoki kolata ngo na kati église te. Bazo yebisa biso ke naza na elamba te. Donc il faut aluka elamba mususu ya malamu oyo abimaka nango na mulili te, oyo ya malamu po ya kobima nango na kati ya église na miso ya bato. Mais biso moko bana na Nzambe esika oyo tomesani tozobima na bilamba moko oyo eza malamu te, oyo ezokweyisa baninga, oyo ezobetisa bato mabaku. Lelo tokomi koloba bapaster bapengwi, bapaster impudique, bapaster bazoteya malamu te, yango wana bato bazochange te. Mais tango ozosomba elamba na yo paster aza te mama. Tango ozokotisa ngo na nzoto paster aza te. Tango ozobima na balabala paster aza te. Mais tango yo koya koséduire paster akwei, olobi ete paster azoteya malamu te, aza na onction te, aza na nguya te. Porti wana nani afongoli yango? Abima na biso. Tokeba vraiment na babima na biso ezosala malamu te. Tozoke na ba fête, okomona na ba fête. Tango muso na église omona mutu alataka malamu, ayaka na ye bien, alataka bilamba malamu. Mais bokende na ba fête ya ba mariage, okomona mukolo wana c'est comme si balobaki na fête ya mariage il faut tika mukongo nyonso libanda. C'est comme si baloba il faut lata elamba ekangi yo penza tina se opasoli yango penza o pona tambola. Non, 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 non. Eza porte d'entrée. Olati boye na fête ya mariage ya muninga. Mukolo fête alati voile finiki tina se. Mais yo muto ye invité otiki mukongo nyonso libanda. Otiki likolo nyonso libanda. Otelemi okoti oye kwa mvute muninga oya bali. Oye kofongola porte d'entrée, modèle ni tozolata, totala bi ekolo mosusu, oyo ba modèle balataka na ba fête ya ba mariage na bango. Kende na fête ya ba marocain, kende na fête ya ba nigérien, kende na fête ya ba ghanéen, kende na fête ya bekolo mosusu mukolo mariage. Omona ndenge ni balataka, bazana ba bilamba spécial o balataka pona fête. Okomona bango na mutu abali na oyo ba invité bango nyonso ndenge balati oyoki na esengo oluli et puis elamba wana eza ya valeur. Mais biso modèle tozolata ezobebisa makasi. Tokeba na kolata na biso
eza ba porte d'entrée mobimba oyo tozo fongola na ba vie na biso na kati ya feti wana oyebi te nani na nani azali wana yo o expose mukongo na yo nyonso libanda eza kitoko eza pembe eza penza bien ezanga nduta mais yo sikoyo expose yango peut-être eza na magicien moko na kati ya salle wana tango ase amoni ndeko nanga aposede yo akoti eza porte mobimba oyo tozo fongola abima na biso eza kitoko te toyeba ndenge nini oyo tokoki kolata toyeba ndenge nini oyo mpe tokoki kolatisa bana na biso namona mama moko na kati eglise na mwana na ye ya moke bebe wana tala kitoko mulunge telema elekaki mama alongoli mwana bilamba nyonso atiki ye kaka na pampex ya pamba bato nyonso bazotalatala na suka bayebisi ye po anini osali ndenge wana kotika mwana ndenge wana te alobi mulunge elekaki mingi me bana mosusu mpe bazalaki na salle so omoni mulunge eleki tika mwana ata na sengle ou bien latisa mwana léger ou bien obimi na ye koexpose nzoto ya mwana boye te mama wana asilikaki mais après quelque temps mwana wana ayaki kobela biloko ebimi ye na nzoto mobimba mama bandi kolela akomprendre sikoyo ke makambo oyo asalaki wana ezalaki ya malamu te ndeko tosala attention tango oza koexpose vi na yo eza porte d'entrée mobimba tala bebe ya bato innocent ayebaki eloko te mais likolo ya mama alongoli ye bilamba na public mwana wana bayaki kobwakele malade soki mpe ezalaki maladi normal soki mpe ya ndenge nini mais nzoto ya mwana ebebaki tosala attention mpona kolata na biso ndenge nini oyo tokoki kolata na public ndenge nini oyo tokoki kolata na ndako na biso kolata bandeko mingi bazo koencourage balobi ete mwasi fo ozala sexy mpona ndako na yo mpona mobali na yo folata bien oséduire mobali na yo kolata ozala kitoko mpo mobali alinga yo elobi teke olata eloko ekangi yo na nzoto olata eloko ekatana o expose baparti ya nzoto mpo mobali alinga yo eza na basi mosusu babombaka mpe nzoto mibali mpe balingi bango eza na misusu baexposaka yango mobali atiki ye ake mpe koluka mosusu libanda oyo abombama ozondima te ke mobali no mpe akoki kolinga mwana mwasi wana ozotala ye modele aza na kitambala na mutu na jipe ya molai me mobali na yo atiki yo mutu olataka sexy ake kolinga oyo wana ezala raison te bamama tolataka modele nyonso oyo ezobima lelo ifo kaka tolata yango okomona banzoto surtout biso nzambe apambola biso na banzoto ozotala nzoto oyo ozomituna vraiment estce pantalon ya jean oyo vraiment eza destiné mpona mama oyo mais alati yango ozomituna pantalon oyo ekotaki ndenge nini na nzoto oyo apakolaki vaseline avant ekota apakolaki glycérine ou bien nini ekotaki ndenge nini ekobima ndenge nini ozomona penza ke mama aza na mikakatano ya kotambola azobunda na pantalon ndeko na ngai nzoto no eza kitoko lata elamba ya malamu oyo bakorespecte yo oyo ekotia yo à l'aise biloko wana ekangi banzoto nzoto silhouette nyonso ezomonana eza baporte d'entrée oyo ezosala vraiment badega mingi na bafamille ezosala badega mingi na bandako okendaki fete okendaki soki wapi camarade ya mobali akoki kolinga yo kaka na elateli na yo bana ya mike bakoki kolinga yo kaka na elateli na yo awa na mboka oyo biso tozali awa eza na mama moko aboti na mwana na ye pourquoi mama wana elateli na ye ezalaki mabe elateli ya mama wana ezalaki mabe eza histoire vraie mama wana azalaki na comportement malamu te azalaki femme seule elateli na ye ezalaki mabe mwana na ye asakomaki ya jeune garçon mwana aye kobima na mama atieli mama drogue bandeko totala ndenge nini diable azokota na bavie eza lisusu na ndenge ya molimo te me na physique esalami mama akomaki na zembi akomi komituna na longola to mpe na tika mwana wana akobenga ye mama to mpe akobenga ye koko totala ndenge nini badega oyo diable azocreye tokeba na elateli na biso bandeko ya basi bajeune fille bajeune fille na biso oyo bazosunga basali ya nzambe na interprète
totala modèle nini parce que tango yo oza liboso oza koteya na motei nzela moko tango ya telemi aza koloba yo po telemi liboso na bato me okomona abima ya interprète ozomituna bato bazolanda mateya mituna se interprète modèle azolata bandeko bamama soki mwana aza interprète tala abima na ye soki akolata boye ata na ndako me mokolo oyo ye azokende na liboso mpo asala mosala na nzambe kontrole abima toyeba nini oyo tokoki kolata yango na kati ya temple ya nzambe bainterprète bakomi kolata na modèle moko tozoyeba lisusu te eske eza paster moto azotika ye aleka boye to mpe paster azobanga soki alobi na ye mosusu aza te oyo akoki koremplace bainterprète na biso tolingi bino mingi mpenza me bochange elateli na bino ezosala malamu te parce que ntango boza kointerprete boza koteya elongo na motei lata malamu yango wana basali ya nzambe mingi baza kobima meme na bainterprète baza kobima na basekrétaire mpo na nini abima na biso ezozala malamu te totika kolata babiloko wana ekangi biso nzoto biloko wana eza expose biloko wana oyo etikitiki baparti ya nzoto eza malamu te nakopesa bino exemple moko exemple wana esalamelaki biso ntango tozalaki na maki tozalaka na Kinshasa ezalaki na eglize moko ezalaki na Limete tokotaki maki na Limete tolobi ntango tokoti maki tolobi lokwa tokoti awa eglize eza pembeni mpo nzambe asunga biso tozwa tolobi ke chaque dimanche tobanda okende eglize tokomanke te tokokendaka eglize mikolo nyonso lokola eglize ezali pembeni awa nzambe wana akose souvenir na biso apambola biso tozwa tobongamaki tobimi groupe biso nyonso tolobi toke eglize bandeko oyebi soki mwana aza na ndaku azalaka ndenge mosusu soki akutani na baninga na makambo mpe ekomaka ndenge mosusu na groupe wana na maki ntango tosanganaki eloko ya liboso tosalaki nini tosopi bilamba na katikati tosangisi bilamba ya moninga eza lisusu te donc eloko nyonso yo olingi olata ozwi olati mosusu epa na bango alataka ya ndenge wana te me asepelaka nango ntango amoni yango ezalaki occasion tokamati babilamba tolati tolobi lelo dimanche tozokende eglize bandeko tolata bilamba wana oyo alati ekangi ye oyo alati jipe ya molai bapasola ti likolo oyo alati kuna robe soki ndenge nini biso nyonso tolataki soki ndenge tobimelaki wana ozotala mpenza balobi ke oyo mpenza ya solo groupe choc biso wana tozokende wapi na eglize tokomi na porte ya eglize wana nayebi te ti lelo soki discipline wana ezalaka modele wana tokomi na porte ya eglize tokuti baprotocole batelemi na porte deke tozoya kaka bango nyonso baye baentoure biso ondire bamoni bombe ezoya batelemi babi boke wapi biso bi toye na eglize toye okota boye na eglize boye osala nini tobi toye kosambela eza eglize bino boye kosambela toye kosambela bino mpenza boye kosambela awo boye koluka likambo mosusu te toye kosambela ozotuna biso mpo ya nini biso toye kosambela towuti na maki toye toye kosambela boye kosambela bomitalaki avant bobima boya eglize boyebi esika bozoya soki eza biso eza eglize bomitalaki tomitalaki te bomitalaki te botala na nde bino bolati na ndenge biso tozoyamba bino tolati tobandi kotala baprotocole wana bandeko modele balataki bango nyonso bazalaki na bauniforme bajipe na bango eza yango molai te ti na se me eleki genou efiniki mpenza ekangi bango te ezalaki normal bablouse na bango mpe normal mapeka na bango eza libanda te balati mpenza bien na mitu na bango bazalaki na bafoulard tokomotala oyo banoirite oyo banini bongo soki kosambela yango ya boye sikoyo ntango bakangi biso wana na porte tokokota te soni sikoyo bato nyonso babandi koya kokota bazotala bon mutu nyonso ndenge azoya na eglize wana modele alateli na ya biso ifo batala biso kaka ntango bato bazoleka soki batali biso kaka bamitali nde bango baza bakomprendre ke oyo baye koya bandeko baprotocole wana totelemi obi bato mpe baye eglize bozobengana bango batali boye babi tokobengana bino te loko eza mbala liboso bozokota na eglize me bokovanda awa na coin
bokende na liboso te bozovanda na suka awa kote oyo batiaka babasi ya bamama oyo bazalaka na bana poso yo mwana leli obimi mbala moko libanda bovanda na suka epui bino bokotelema te bokende kotia offrande bokozalila kaka awa tokoyela bino panier bokotiela offrande na bino kaka awa tovandi kaka makambo mpe ya kotelema te bosala makelele oh alleluya te bokoyoka mateya moto akopekisa bino na mateya aza te bovanda wana boyoka mateya bandeko tovandaki esika wana tolandi mateya totali bato nyonso bazokota wana biso oyokaka balobi tobimi unique ntango tobimaki mbala moko ntango bazoloba kaka amen nani akotikala tobima mbangu tozonga dimanche oyo ezongaki mutu moko te ayebisaki mutu ke lata boye yo moko bandi kotala na samedi na butu tobandi koverifie elambo bakotanga te elambo te ngoni makambo asalaki biso mokolo wana elambo te tobongisa bilamba na biso a partir ya jour wana bandeko tozwaka discipline wana emarkanga na vie na ngai ti lelo ete na eglise ya nzambe balataka n'importe quoi te banda mokolo wana. Pourquoi? Parce que na porte déjà bapesi biso discipline bayebisi biso ke elamba wana okoki kokota nango awa te bandeko na biso oyo tosalaka na baprotocole na bapapa na biso ya molimo tozalaka na discipline ya koedike bana na nzambe kolakisa bango ete nzela oyo eza malamu te soki bato wana batelemelaki biso te baloba ete toyambi bandimi baye bakoti batiki biso tolingai toya su dimanche wana kaka na modele wana me lokola batelemelaki biso na mbala nsima tochangeaki biso moko tomoni ete modele oyo tokendelaki tozalaki biso moko na modele wana tokoki kokende su bongo te etikalaki ndenge wana ntango tobimamaki biso nyonso tochangeaki comportement toyebi ete pona kolata na biso okoki kotika boye te tokuti na bato bazalaki na kati eglise modele bango mpe balatelaki ezalaki ete biso mpe fale totosa esika nyonso yo kokende lata malamu ndeko na ngai eza leson oyo tozoloba baporte mingi ezofongwama na bavi na biso tozolela tokomoluka badelivrance tozochasse bademon wi okobengana demon ya mari de nuit mais soki eloko oyo ekotisaka demon wana eza kaka polele demon wana akokende akozonga yo ozobengana demon mais ozo expose nzoto na yo demon wana abanda okende aza kozonga parce que vi na yo moko ofongoli baporte yango wana tozolobela vraiment likambo ya abima na biso ntango oyo moi ezobima makasi boye mama yebani ndenge nini oyo okolata tose couvrir tolata malamu tozala propre bilamba ya malamu ezali na kati ya magasin oyo okoki kosomba pe olati barespecte yo ezali ezaka bilamba ya mikete ya mikuse te ya kokanga te ya malamu pe ezali oyo tokoki kolata barespecte bomoi na bavi na biso epuis to éviter baporte d'entrée nyonso wana kati na bomoi na biso. Porte d'entrée mosusu ezali ya mobulu soki tozotala lolenge nini oyo bandeko bazokumba bavi tozotala lolenge nini bavi na biso mobulu eye makasi soki nalobi mobulu kindumba debauche makambo oyo ya kobima na mibali ebele eza baporte d'entrée mobimba peut-être yo lobi ete naza kitoko ou bien nazolinga po ete nazwa awa ndenge oza kozwa awa ozozwa awa ndenge mpe ozofongola awa ofongoli awa mobulu ezali porte d'entrée munene oyo diable aza koutilize yo lobi nazoutilize mibali po oyo asombela nga mafuta oyo asombela nga parfum oyo afutela nga tike oyo asombela nga kabelo oyo asala boye bandeko bavi ya bato ebele ezobeba na nzela ya comportement na nzela ya mobulu wana oyo efongoli baporte ebele okoki kobima na magicien obimi neka ya mokolo moko me vi na yo mobimba etikali ebebi parceke yo moko ofongoli porte ya vi na yo okoki mpe mosusu olobi te na obima na ye te me ozwi mbongo na ye
oshini ye ndenge toloba na lingala oescroke ye apesaka yo bambongo na ye yo ozolia mbongo wana soki euta na source ya mabe eza porte mobimba diable akoti na vie na yo diable azwi autorité likolo na yo diable akoki komanipule yo akoki koboma yo akoki kozwa yo n'importe quand parce que porte na yo eza polele porte mosusu ezali porte ya baniongo baniongo ezali porte munene oyo meme nzambe ye moko apekisi alobi bana na nzambe bokodefa te me bokodefisa ntango yo ozovivre na vie ya baniongo eza oza koexpose vie na yo mutu wana aza na pouvoir likolo na yo aza na autorité moko likolo na yo aza na droit d'entrée maloba na ye ekoki kotraverse bamire ekoti mpe ezwi yo na vie mingi mpe omona azwi niongo ya mutu alobi na kofuta te azwi niongo ya mutu abandi kokima ye abandi koescroke abandi kosala oyo nyonso ye alingi abandi koretarde ye abandi koyebisa yo dati oyo ye alingi kofuta yo ye abandi koyebisa yo ndenge nini ye akofutela yo ndeko ntango yo ozokanga ndenge wana mutu wana mpe akoki koloba lokola ye modele ye azokangela mbongo na nga modele mpe banzela na ye ekangelama ekokanga yo ekokanga yo mosusu koloba nalingi ekoma na leta mpo ntango tokokende kuna na banda kofuta yo ti mokolo ekesila leta asa kati wi yo yoki esengo leta akoteli yo ofutaka mutu wana okangi fond na ye oyo alingai asala peut-être business na ye dans une semaine 2 mois azwi bénéfice na ye yo okangi yango une année ofutaka ndeko okanisi na motema ya mutu wana abeteli yo maboko azongi akoloba maloba wana eza porte mobimba ekoki kosala mabe ti mokolo yo ozokende kosisa niongo wana malédiction ese ekotaki puisque yo ntango ozofuta ndambu ezolakisa ete oza toujours esclave na ye nanu oza nanu ya kokangama nanu osisi te na moma wana yo oza na procédure wana soki liwa eye kokuta yo okena niongo ya bato eza malamu te banyongo eza porte d'entrée ya monene oyo esalaka ete monguna profite akotaka na bavi na biso soki odefi oyebisi moninga na kofuta o le 30 ozokoma deja ba le 25 ozoyeba deja ke le 30 na okoka kozwa te ndeko likambo malamu benga ndeko wana oseskize kosala sambla te okomi le 30 obeti kara okomi le premier okangi telefone ose déplacer ntango ye azobenga yo nayebi ke naza nango te eza kaka ye nakoyamba te soki nazwi nde nakobenga ye mpo na ntango ye azozela le 30 yo so okangi mpo yo ozwi te ye ayebi te ke yo ozwi te ye ayebi te ke yo mpe okutani peut-être na situation moko boye oyo ebloke yo me yo okimi ye na telefone okangi telefone na yo oboyi ozozela ti mokolo yo okozwa nde obenga ye nde opesa ye na ntan wana soki alobeli yo likambo moko porte mobimba yango wana ndeko malédiction ekoki kokota trouble ekoki kokota na ndako na yo yango wana bamessage oyo ezali mpo efongola yo nanga mayele tozoloba makambo nyonso parce que tozomona batrouble tozosambela tozosenga nzambe ete apesa biso repos apesa biso kimia na mwa oyo ya juillet todeklaraki eza mwa ya repos mwa ya esengo ozwa repos na santé ozwa repos na vie ozwa repos na mitungisini baproblème de gauche à droite mais soki ozorespecte baprincipe mosusu te ndeko na ngai ekozala mpasi vi na yo bandomona ozosambela mais ezozalaka atrouble makambo oyo esili mosusu oyo ebandi oyo esili mosusu oyo ebandi yango wana nzambe apermettre biso topartage mwa makambo oyo etoyeba baporte nini oyo efungwamaka na vi na biso mpo yaka kodétruire ebebisa bandako na biso bana na biso bavi na biso porte ya suka ezali porte oyo baparent mpe bafongola baparent na biso bafongola baporte ebele ya mabe oyo baexposa bavi na biso surtout soki okwei na parent oyo asimba bakisi baparent oyo bamikotisa na makambo ya coutume baparent oyo bakenda koluka succès baparent oyo balobaka mingi baparent oyo baexposaka bana na bango bisika nyonso akende boye atiki mwana na ye partout parent
okoki kofongola porte mpona bana na yo. Parents awa tokoki koloba ete baparents oyo ya biso bapapa bamama na biso bafongola baporte mingi sans le savoir. Papa akoki komema bino na mbangu na village sans koyeba, akei nzoka nde akei koexpose bavi na bino. Bato ya mabe bamoni bakosala bino mpe mabe. Baparents baexposa mpe bavi na biso. Baporte mingi ya entre ekota ndenge wana. Misusu mpe baparents oyo bazalaka na bambongo ya mabe, na condition ya mbongo na ye wana bakoki koyebisa ete abala bana na ye moko. Sanke mpe yo yeba olotaka kaka baparents na yo moko. Ok, na physique boye moyen abala yo eza te, mais na spirituellement mpona mbongo na ye, mpona succès na ye, asi abala libota mobimba bana na ye moko ye asi abota. Bandeko, baporte eza ebele, mais oyo kaka ndambu Nzambe ya permettre biso toyekola na pokwa na lelo po esunga biso toyeba ndenge nini oyo tokoki kosala, ndenge nini oyo tokoki koevite baporte wana etikala polele na vie po diable azwa susu accepte kati na bandako na biso, kati na mabota na biso. Conclusion na biso eza tokende na prière, tobondela epai na Nzambe ete Nzambe asala biso ngolu mawa na ye likolo na biso, epuis tochange. Ntango ozoyoka makambo oyo ozozwa mayele esika yo osalaki erreur, moye lisusu ochange yango eza te. Napesaka neti oyo ya mariage eza kaka mawa na Nzambe nde Nzambe akokangola. Mais soki neti oyo ya babima ya bakomportema ya maloba okoki kochange yango, eza possible ochange kolata na yo, ochange maloba na yo, ochange comportement na yo, ochange makambo mingi oyo tozomona ya comportement ya kobima na mibali ebele, ya kozwaka bambongo ya batu, ya koesengaka kozwaka baniongo ya batu. Eza possible ete tochange bacomportement na biso wana po ete ntango yo ozobelela ozosenga grâce ya Nzambe, Nzambe akoyoka, akokangola yo, akokangola ndako na yo mpe akokangola libota na yo. Yango wana makambo moke oyo Nzambe apermetaki biso toyekola na mokolo ya lelo. Tozalaka mpe na maîtrise, totangaki lobi na bandeko oyo tozalaki na ligne na prière na biso ya lobi, tolobaki na livre ya 1 Roi chapitre 20 na verset 1er kino na se, okoki kotanga yango nyonso. Bible ezotalisa biso ndenge nini roi oyo Ben Hadad ayaki kosiege na devant ya royaume mosusu, ya mboka mosusu, ye aye atie minduki na ye asiege place wana, akangi yango mpona koatake. Azotinda message, bokende na mboka wana, bokende koyebisa roi Akab, lobi nakoya nakozwa bana na ye, nakozwa mwasi na ye, nakozwa ba or argent na ye, nakozwa biloko nyonso oyo ezali précieux ya ye kaka te, me na ba serviteur na ye. Bandeko, réaction ya roi oyo ezalaki nini ntango amoni batindeli ye message wana? Apanike, abangi na mbala moko, alobi boyebisa ye problème eza te, nyonso eza ya ye, aya kozwa na ye. Asi alivraki, asi apesi accès, asi apermettre afongoli nzela ete baya kozwa bana, baya kozwa biloko, baya kozwa nyonso oyo ezalaki précieux. Tozala na maîtrise devant situation nyonso ekoki kose présenter liboso na biso. Esika nyonso yo kozala zala na maîtrise de soi. Quel que soit message ou bien mutu nini oyo azoloba liboso na yo, soki omoni ete na respect nakoki kolobela ye, nakoki koreplike te, kopesa réponse te, garde na yo silence, koloba na yo eloko moko te. Mingi tozozwa ba problème kaka na ba réponse na biso, toza na maîtrise te. Mwambra famille akoki kobenga yo na musika, abandi ko intimide yo, tindelanga mbongo, soki osali boye te okomona yo mpe na kanda wana okoki koreagir. Ntango yo olobi ya profite na maloba wana, abandi kolobelo mabe, abandi kosalo mabe. Okoki kozwa message mosusu peut-être na ndoto, olali boye oloti,
nzambe azotalisa yo likambo moko ozomona nzambe aza capable ya kolakisa yo makambo ezoleka na kati ya famille na maloba bazoloba na ndenge bavandi bazosala lelo ba réunion nzambe aza capable ya kolakisa yo nyonso olamuki sikoyo na ntongo soki oza na maîtrise te okoki kotombola telefone yo kutu nde obengi liboso obandi kofinga bandoki namonaki bino makambo nyonso bozoloba nayoki nayebi obandi komenase bango ndeko opesi double accès epai ya diable bitumba na yo ekoya x3 pourquoi parce que yo moko modèle oréagir eza malamu te okoki kokende epai ya médecin akonsulte yo atali boye azoya na résultat soit ya makila soit ya nini soki eza ya malamu te tomonaka réaction ya bamédecin omona bandi otala yo na se ya linete abandi kotourne papier azongisi boye afina ordinateur asala boye yo so bandi motema ese bandi kobeta lobi awa esili makambo nini alingi aloba na nga ntango akotala yo alobi je suis désolé madame réponse na yo résultat na yo eza malamu te oza na maladi boye maladi wana eza impossible 98% bato bavivaka nango mais 2% naza vraiment sûr te na ka na yo oyo vraiment opanike kaka na ntango wana ndenge yo koreagir diable mpe akoki koutilize okoki mpe kokoma maladi kaka na moma wana okomomona mpe basymptôme wana ebandi bandeko tozalaka na maîtrise quelle que soit réaction ya modèle wana réponse bapesi yo mwana na nzambe nyonso zala na maîtrise ya kotala nafongola porte oyo te bazoyebisa o 88% bato bakokufaka na maladi oyo 2% nde bakoki kovivre me kana yo na ndimi te eza kutu na ntina te obanda kodiscute na médecin oyebisi ye merci mpo na réponse otelemi obimi kaka na nzela na yo wana obandi koanile yango obandi komitia na 2% wana olobi ete ngai mpe naza na ka ya 2% wana 2% wana lokola bavivaka ngai mpe naza na kati ya 2% ndeko ndenge kaka obandi kokonfese yango okoki mpe kostope okoki mpe koboya obandi kodeklare ozongi olobi soki médecin asuki nzambe akoki kosuka te nga na mitie na kati ya 2% ya bato oyo babela maladi oyo 2% babika nga mpe na mitie ndeko na nga okomona mpe miracle ya nzambe ekoopere parce que réaction na yo diable apase message azotala ndenge nini yo koréagir ntango yo réagir oyambi yango opanike osali lokola roi oyo Akab ntango bayebisi ye lokola ayebaki puissance ya roi wana Ben Hadad balobi aye na bachar aye na baposition ya minene mpona koya koatake ye ntango ayokaki kaka ndenge wana ya panike nyonso balobi na ye sans contrôle azondima kaka na kobanga wana aya kozwa na ye aya kozwa bana aya kozwa baor boyebisa ye nyonso ezali ya ye bandeko soki otangi yango okomona réponse wana oyo ye apesaki mbala liboso apesaki eka message ye apesi réponse na kobanga sans réfléchir sans atuna nzambe apesi réponse apesi accès a livré déjà mboka na ye mais après lobi nango batindeli ye sikoyo bamessager baya sikoyo kozwa andeko diable ayaka nanu kointimide akotindelo bamessage oyo akobangisa yo peut-être maladi wana nano ese manifeste te ya apesi yo yango peut-être situation wana ese grave te ya abandi kobangiso na yango ntango yo kopanike ofungoli nzela porte mobimba yango wana bango bakoti sikoyo babandi koopere parce que yo moko opesi accès yo moko accepte yango yo moko livre balobi ye moko asa apesi biso nzela ekomi esika na biso tokota tobotola bana tobotola mbongo na ye tobotola santé tobotola nyonso oyo ezali ya précieux na ndako na ye na vie na ye bandeko tozala na maîtrise ntango nyonso ozwi sango omoni likambo ata baye koyebisa yo ata preuve yango oyo bazotalisa yo mpenza tala bafoto yango oyo tomoni mobali na yo bafoto yango oyo biso moko tokangi oyebisi bango merci mpona bafoto na bino bokende kosepela nango ngai na kokontinue na ngai na ndenge na nga okoti obandi koanile yango obandi kolongola image wana ami ya mobali na yo vi ya bana na yo
yo o cancele yango o boyi yango bazo mituna est-ce que makambo to yebisaka ye eza ya solo to peza ya lokuta est-ce que ayokaka to pe ayokaka te tozo yebisa ye ke mwana na ye wana asa komi muyibi me ye azoboya oboyi identité wana o refuser yango okomona pe situation échanger parce que ezalaka message oyo diable atindaka liboso tangu yo accepter ye pe azwi accès porte fongwami diable akoti abandi kotrouble nzambe apambola yo mama apambola yo ndeko mwasi oyo opesaki biso ta na yo ya kolanda biso na pokwa na lelo tika ete message oyo epesa kimia message oyo et renouveler intelligence et sagesse na biso message oyo etalisa yo esika nini yo osalaki erreur na vie otelema oluka ngolu na nzambe otelema po ete ntango toza kokota na bapriere na biso kobondela ozoyeba sikoyo point nini oyo ngai na kosengela nzambe mpo ndako na ngai eza ya koningana vi na ngai eza trouble nazwa kimia na libala na ngai nazwa kimia na bana na ngai nazwa kimia na libota na ngai nzambe wana akotika yo te akosalela yo makambo ya minene jeune prière na biso ezobanda lundi ndenge tolobaki le 13 juillet ti le 31 juillet tosilisi prière na biso ezali vendredi ya suka ya mwa clôturer yango yango wana esika nyonso yo ozali nzambe apambola yo apambola mabota nyonso ezalaki mama Grace Ngambu a partir ya Londres nalingi bino mingi na kombo na Yesu napesi merci mingi na bandeko nyonso oyo baza kosoutenir biso de près de loin baoyo baza kobenga mpona koencourage baoyo peut-être mosusu aza kobanga ayebi te nabenga to mpe nabenga te soki oza na likambo olingi mpe okontakte biso kobanga te banimero na biso ezali oza na sujet moko ozomona peut-être ndenge ya kolobela yango te benga biso talisa biso oza na besoin ya soutien oza yo moko olingi osolola na moninga olingi opartage otuna question kobanga eloko moko te benga oyo tokoki nango nde yango mpe tokosunga yo nango nzambe apambola bino bisika nyonso bozali napamboli ser na ngai Clarisse a partir ya Paris nzambe apambola yo napamboli mama Tati na Belgique nzambe apambola yo napamboli mama Patricia Moseku na Suisse esika yo ozali nzambe apambola yo napamboli Pasteur Hubert na mama Lea esika bozali mama Fifi bandeko nyonso ya Belgique nzambe apambola bino ebele bandeko oyo ya Allemagne nzambe apambola bino bandeko oyo ya Londres nga nabengaka bango ba prince na ba princesse ya Queen Elizabeth nzambe apambola bino bisika nyonso oyo bozali napamboli pe molongani na ngai papa André Ngambu oyo apesi biso opportunité oyo toleka na www.planetebere.com kopase message oyo nzambe a accordé biso tika ete ezali pamboli mpona bandako nyonso esika bozali na kombo na Yesu Chômage continue